Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Ambenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo motema nanga, benangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo bapasi nanga, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, est bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh, il m'a béni, oh. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, oh, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, alléluia, les rois des rois, alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, oh Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus elle est tout puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est le bon berger, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi n'est pas t'exalter, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi n'est pas t'adorer, alléluia,
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur ce soir, acclamons-le. Il est vivant, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, bénissons son nom, le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, il nous a donné ce moment favorable. Peut-être tout mon amour, peut-être mon amour, Sika, Kombonaye et Kumama, Kombonaye et Sanjurama, Mosantu, Zambia, Bomodanga, Tokyote, Nasina Koma Mikua, Bandakala. Mena bolingo na yo nazana bomo na bolingo na yo papa aye Seigneur nazali na viti mukolo alelo ebele na kotami na bango kutu libu moko bazaka sus na bomo ite ebele na tanga na bango bazaka sus en vite ebele na kola na bango bazaka sus na bomo ite. Alléluia, papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Nekobondela, sois reconnaissant envers ces dieux qui nous a protégés. Tanguyo Zalina Baboti na yonyo sombale, mais bamsusu, bakoli kutu, baebi kutu, baboti, te bamona bangote, bamsusu, hazanan mwana muke, 6 ans, 9 ans. Alléluia, boti bakenda, yango kumisan zambe. Alléluia, me sens na lola, na commission pour na banana, na commission pour na famille, na commission pour na mbula oyasika, que ton nom soit loué. Merci pour na kobatele au batelinga, Seigneur mbula oyeleki, au commission na yesu mbula sika. Encore une fois, Seigneur, mbula o na maboko na yo, batela, lolengo bateli, na mbula oyeleki, batela na yesu, batela pe yesu communauté oyon zombe tata, kombo na yo ekumama. Tombo na yo et sanjulama, papa, gloire na yo et monisama, que ton règne vienne, Seigneur, na année 2024, alléluia, yonde au règne, papa, yonde au mimonisam, zombe tata, gloire na yo et c'est manifesté parce que tu es Dieu, alléluia, papa, koti kabisote, alléluia, zombe tata, mon santu, zombe na boma, on va te malamu, zombe na boma, na kombo na yo. Alléluia, ekumama. Alléluia, o batte la susumbula, o zombe tata. O batte la vision, zombe na bikamwa. Zombe na nguya nyonso. Soki na yote, nanani mususu zombo. Alléluia, o batte le malamu. Batte la susu, biso na mbula, o que ton règne vienne. Apambula, o kaka volonté na yo salema. Volonté ya kanje salema te, kaka volonté na yo zombe tata. Élément musantu na lola. Élément zombe na bomba. Élément zombe n'enguya nyonso, ce qui est pas inayote Seigneur, et pas yanani mususu, oh tu kangaite papa, oh Seigneur notre Dieu, notre tradition, Seigneur ministère, oh, la tradition communauté, oh, peuple na batte la vie sur zombe. Et Seigneur, yonde au règne que seule ta volonté est salement. Nambula oh volonté à kanje salement te, kaka volonté na yo Seigneur. Kaka volonté na yo, papa, bunde la viso bitumba 2024. Sembola lo boko na yo Seigneur. Que ta main soit élevée. Combat tous ceux qui vont nous combattre cette année. Au nom puissant de Jésus. Combat le Seigneur. Alléluia. Baby Sami, sala nyonso, ya monde, ya ténèbres. Va programme nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours baby sa, oh nyonso, monde, ya ténèbres. C'est bon ici contre bon, mon avis, contre ma finance, contre ma nanaviso. Contre ma famille, toujours baby ça. Nyonso ya Satan, il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Baby Sami Salagnon, serment des ténèbres, Yamboula, au nom de Jésus. Et Moukano ya Satan, Eko Kisama, Atamu Kete, Misalana Enyonso, Nabandaku Nabiso, Naban santé Nabiso, Naba finance Nabiso, Naba fongi Nabiso, to baby Signonso, Bajandana Enyonso, to détruire Yango. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Allez, tout se prendre en charge et bien mettre dans le Seigneur, activer mode combat spirituel. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant
qu'il dévorera, alléluia, dévorer yote, qu'on a dévoré banana yote, bébisa misala na nyonso contre banana yo, bébisa misala na nyonso contre, alléluia, contre vina yo, au nom puissant contre du banana yo, contre nyonso monde ya ténèbres et Dieu, bosoto bébisa nyonso, au nom puissant de Jésus, œuvre nyonso mungura. Cher Saint-Esprit, exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télévisanga na prière. Télévisanga na kokamba peuple na yo. Télévisa peuple oyo nzambe tata. Basala malemba te, basala yakola la te. La musa biso. Molimo santu na nzambe. Alléluia, que ton feu brûle en nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tozala en feu pour toi. Et ministère otozala na moto pona yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toujours à tous les longas, en 2024, alléluia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tous les longas, au nom de Jésus, elonga banana, elonga nanga, elonga nyonso na kosala, et les chèques anesikate, malades anesikate, koufa anesikate, aux autres tous les longas, ikolo à Satan, ikolo à démon nyonso, ikolo à puissance nyonso ténèbres, à tous les longas, au nom puissant de Jésus, tous les longas, tous les longas, na kombo na Yesu Christo, alléluia, alléluia. Alléluia, qui le reste y a programme n'abissons na beaucoup d'ensemble et que kolo azali sous n'abissons na pourquoi de l'eau au nom puissant de Jésus Seigneur notre Dieu pourquoi on a beaucoup na ba pourquoi nyonso ya 2024 on a beaucoup na yo Seigneur mimonisa télévisa biso ensemble tata na kombo na Yesu comme on a mené na yo na pourquoi de l'eau au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de roi, Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Azali nzambe unene akotika bisote akobosa na bisote ndekonanga yango de tokangama na 2024 to mona monene na nzambe yango de telema sala nzambe lolenge nano osalela yete ndekonanga na micro ya pokwa lelo ezali mosali na bino papa Philippe nazali a ete pokwa nyonso tokutana soki nano sabonete ndekonanga yango s'abonner, bo liker, bo partager, tout travailler ensemble dans le ministère de Konanga. Seigneur a le été d'abord servez-moi et na simande na ko pambola yo yango de Konanga ce que servir nzambe na ko bondela na ko partager na ba finance na yo ete esala nzambe a ko bossa na yo atamkete de Konanga yango de ya to sal l'ensemble biso nyonso to invité pe bato susu afin que baya bo de la mingi pe ponanga de kolanga soki na no s'abonner na yo bo partager deko alléluia tango sali koya eloka liboso bo like bien aimé to ko si sa kit na biso testant sans que to tanga maloba na nzambe to ko tanga maloba na nzambe nasima to ko kota susu na prière ya combat avant était to kende kolala Yamonde zala pré comme moment était toka maloba na nzambe. Ennemi dans le Seigneur to comme moment ya poka diloba na nzambe diloba na bomo diloba oesala ezali komona na ezali komona na te diloba na nguya esengel ete olinga diloba na nzambe to ko lingi diloba na nzambe te olingi nzambe te ndekonanga. Kolala te, bien-aimé dans le Seigneur, tango yango de au diable a sepe la kamingi pote ala sayo pote asayo na distraction
vous comprenez car dans ma Bible, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yakana prière, mais foi et yakana auto zaliko yoka yangode, zaliko kamba batu oyoke, matoi na bango ezalia kofungwa mankolo fongo la peuple oy matoi, bayoka yo na molimo. Oh Seigneur, alléluia. Ndekoranga yangonde diable soki alalisio pongi okoyeba ba droit na yote okoyeba ba devoir na yote en tant que mwana na ensemble pe tozali na ba limite na biso en tant que bana na ensemble tozali na ba ligne rouge à ne pas franchir ndenge tozali komona yango na ba station ya ba métro ya ba train qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir ce que au franchir yango au commis na place que eux bakoki kosi au contrôler yo est-ce que j'en a titre de voyage na yo les konanga en tant que ba chrétien et ça na makamsu toko kolobate ça na makamsu toko kosalate et tokoma et ensemble pourquoi lelo kolalate bien aimé dans le Seigneur. Il a vendu mutu sala nyonso, il a vendu mutu sala qui liboso ya nyonso avant l'icolo PC ezala. Il n'y avait que la parole était Dieu. Elle est venue habiter au milieu de nous. Et il y a qui commis ça là et comment mutu. Il y a l'enseignement du sous, il y a doctrine fondamentale, il y a des paroles. Oui, ça qui est bandé les non zombies. Parole, oui, ça qui est zombie. Yango de mutu eya kokoma ke Christ yango de kokoma ke Jésus okotanga yango namukanda ya Jean chapitre 1 banda verset 1 tina verset 14 okomona makambo nazali koloba nazali ko inventer et le côté bien-aimé dans le Seigneur manto ina yo molimo efungwa maka pe nazana posa ya batu oke nyonso zoyoka ezali pete otango na misala mais totango na nous namukanda ya Jacques chapitre 1 verset 22 et le bini ngayangani tende konanga yoka na mukanda ya Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, bien aimé dans le Seigneur. Yango ezali parenthèse na pourquoi lelo poete na yebisa yoke vie chrétienne ezalaka engagement. Si tu ne t'es pas encore engagé, donc aux anonymes na nzambe ndekolonga yango nde Bible et le bilanga était tocha maloba oyo nyonso tozali koyoka en pratique. Je veux de pratiquants ba vrai combattant bato ok ba s'engager ba amoureux de Dieu ba mi pesa pour makambo nzambe ndekolanga ce que vous allez engager dans une société. Okobanda kokende musala erio lingite mais okobanda kokende musala o bango bakolo musala balingi ba okobanda kosala ba oyo lingite bango bakochela yoke no oko travailler 8 heures par jour oko travailler 4 heures par jour ekolanga okokolo bateke no ngai na zabo na fanda musika na obanda kokoma retard pour comprendre ngai makambo ya comprendre les athées ou bien signer te. Moko y a raison oeke batu mingi bazali ko échouer sur le plan spirituel ponani ba s'engager ba signer un contrat na Jésus-Christ bo se borné kaka na ko yokate mais bo tsamaloba oyo na misala. Alléluia. Bo miko sakabino mo côté ozo sala kaka bo okomi ko défendre le péché okomi ko loba il faut kakaboye kepo ezokende kaka ndenge yo lingeli non makambo nzambe ekoko linga ndenge yo lingeli eza la prière oya ina bandeli namona makambo ba prière mikuse wana ba prière milai wana awa okoya il faut tosa kaka ndenge ezali soki eza milai olandi soki eza mikuse olandi mais soki ke okomi ke yo moko okomi kokomanda yango yaya osangage te awa ezali makambo nzambe bacha musali na ye acha makambo ndenge ezali yo ya kopesa ba ordre non ou bien autocité dekolanga yango linga liloba na nzambe tosa maloba na nzambe ta maloba na nzambe na misala yango nde okomona monene na nzambe
Baye nyonso bazali kotosa maloba na nzambe te yaya ata osali jeune ya 1000 jours ba principe ya nzambe eza bongo automatisme spirituel ekodéclenche nango te po ete ozana na moto ya motema mabe moto ya pite ozana na moto ya kanda ozana na moto ya makambo mabe nyonso wana nano otika yango te me na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur tozotanga lisusu maloba na nzambe po ete na réveille esprit na po ete na réveille yo olamuka ndeko na nga. La fin dernière totangaki na mukanda ya Apocalypse chapitre 12 verset 11 et l'objet était ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Balongaki Ndekonanga. Maintenant pourquoi lelo tozobakisa verset 12. Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Bitumba et bimanadi kolo. Nako zongele watambala boni. Okansate que moi kondima na mukewana que diable a kobundisaka yote. Et mikosa nazali ko formé, nazali ko encadré bateau ok pobo la muka la pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mode méchant, alléluia. Mode méchant, mode combat spirituel, alléluia. Activez mode combat spirituel, mode méchant, asigna bitumba na likolo, yonde akobanga yote ndikonanga, akobanga yote. Et bien le bilan mukanda autotikotanga tozongela mamuke na verset 11 balobi que ils l'ont vaincu à cause du sang et la victoire ekoya ndengeni soki bitumba ezalaki te. Jamais na ma vie bakobenga ke olongi ou bien oza na victoire na nini. Elikoloba bien-aimé dans le Seigneur. Dans sous lelo ozali na o babengaka na armée ke akalmi oza mwa kimi ezali yala obosana te ke non lobi akoki kobundisa yo lobi akobundisa kaka ndeko na nga yango nde akalmi ekokozala okomona ke makambo ezokende bien lelo ezokende bien lobi ndeko na nga me nazoforme bato oke il faut se préparer que tango komona ke bandi koyinda telemi me kozela te ke eyinda anazoya na pokwa lelo mpona koyebisa oke zala méchant activé mode combat spirituel que l'homme qui Natongo va adorer Zambé, mais aux autres la prière, zéla, méchant, aux hommes, anomalie moko na vie, aux hommes, la négativité moko na vie, et au bandako mille et la te, mais au télémikaka que non, au nom de Jésus, au téléméliango, au bandiko bundisango, maladie, au bundisiango, likambo, ata likambo nano, et salamité, nano, mon likambo te po, et salima kambo spirituel po, tango ekosalema misna ekomona te memba conséquence yango nde tozomona na nzoto ou bien kufa ou bien maladie ou bien accident olomoki na tongo ou bien ozobondela kobuka baevre nyonso ya diable nazodétruire nyonso ndeko na ngai balongaki kuna ezalaki te koswana me bitumba ebimaki likolo babundaki ndeko oyo yanga. Maintenant pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur yokasi kotango bitumba ebimi balongi yaya tango kolonga yango nde kimia ekopesa melalo okolonga oboti omoni bana na yo okomi kosepela okolonga obali omoni okomi kosepela na nsima yango nde conséquence ya bitumba spirituel yango nde tozomona lelo baange kuna na likolo. Bible elobi que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux bino bato ya likolo bosepela et vous qui habitez dans le ciel. Oyo bazalaki na likolo bazalaki na impasse bazalaki na pasi mingi po ete moto wana abimisa bitumba po ete azalaki makambo oyo baversion mosusu totangaki elobi l'accusateur de nos frères c'est lui qui les accusait jour et nuit. Alléluia. Mais
likolo basepeli me batali na mokili mawe na mokili pe na mai bato soki esalaki nini yango nde akende kosala quartier général na se ya mai wana bibale minene wana ezalaka bilima wana ezali baesprit nyonso wana babwaka bango na se. Alléluia. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi lelo na lingi koyebisa moto moko pona colère kanda makasi au diable azaka nango et surtout biso ote to boya ye to simba nzambe to landa nzambe azaka na kanda makasi ayebisa pe kuna na likolo ke ndenge na zoke de boye bango nyonso bako adore kanga mais aya komona ke Philippe moko boye adabi ke waya eloba batu ya mokili ngai nzambe kaka yango nde azalaka na kanda na yo makasi azalaka na kanda na biso makasi ndeko oyanga telema na losambo soki otelemi te ndeko na nga nde aye na kanda makasi wana ke makambo esimba te ebonga te ke tofukamela ye ke esimba te tokufa tolanda kaka ye ntango kondima otondimela nzambe yango de mutu ememela biso ngambo mosusu surtout mpona basantu baoyo babangaka nzambe azolobela te ke baoyo baza nano kati na masumu non bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Mais bayokeli biso mama mais biso moko tomiyokela kudu ata mara te bima kati na masumu bima kati na kotonga bima kati na motema mabe ndeko na nga kota na esprit ete obanda kobunda mpona bana na yo obanda kobunda mpona vie na yo mpona sécurité na yo mpona mobali na yo mpona mwasi na yo ndeko na nga ndeko na nga yango nde tozala yakola muka na molimo bana bali bakende kolala obondeli mpona bango bali bakende classe obondeli mpona bango ozobondela mpona famille na yo ozobondela mpona mwasi na yo ozobondela mpona mobali na yo ndeko na nga soki to adopte attitude wana ndeko na nga ya méchant ya combat spirituel elonga ezali yango pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur naye mpona koyebisa yo ke likolo calme kota kuna kimi ekota car l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait jour et nuit. Il a été précipité sur la terre. Yango ayako kanga mama akanga baba famille apanza liwa epai makambula ya lolenge na lolenge ekolanga. Yango kanda na yela yango wana. C'est tout bato oke bazana ba étoile yango de faut tango zo bondela pona étoile na yo pona étoile ya bana na yo bondela pona étoile ya famille na yo babi bazana ba étoile ya minene wana abundisaka bango ke non esimba te tant que toi boba bango bien avant ou bien amena bango na banzela mabe ya mobulu pete bamona loboko na nzambe te bien maintenant le Seigneur non pourquoi lelo tozokende kaka na le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité. A quitter la biso na kanda, azana kanda makasi, dekonanga, mais biso moko distraction sur distraction. Ozomona, mais tango komona ke likamam nene yelio, tango de makamsu rezo sale makati na ba famille biso bananza, tozo ko couvrir ba famille na biso te nzamba ko tuna yo. Bien dans le Seigneur. Et ces minutes, il y a exhortation et coquille, mais dans Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible est commis beau. Est-ce que vous pouvez usar la Bible? Est-ce que vous sommes déjà Bible? Vous se borné quand on a koyoka yangwana, ozoyoka que somba Bible, osombi. Ozoyoka, batika motema mabe, otiki motema mabe. Nabajoro. Alata kitoko awa ondi makudu kete kenchor haleluya tozo vivre na bango tozo dia na bango toza na bango to bote na bango na famille. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Regardez verset toko bondela nango na pourquoi lelo tango lobike apesi son pouvoir et ko ba kanga ndenge zalwa makambo ngana yebisaka bino tango nyo
nous les serviteurs, nous n'avons pas un hyper Saint-Esprit et vous, vous avez le moindre Saint-Esprit. Non, nous avons tous le même Saint-Esprit. Ok, yope, au gangi, au bengani milieu mabe, au bengani malade, au bondel pona muto malade, et dans la yomoko, mi bondel pona yomoko, Seigneur, malade, du makaki nanga, ozu ma futa, et Seigneur, au bondel pona ma futa, Seigneur, n'a pas dit comme yoindre ma futa, oh, et te onction, ya guérison, alléluia, il faut que la sabino nyonso de konanga, a ezala mana, même beaucoup na yoana ezala ya malam. Ceux qui ont beaucoup malam te, quand tombe la maboko te, au bout de la pona mou. Bon de la kaka, non monoko. Mais changer de, après celui son pouvoir. D'accord, tombe la ikoloba, nyoka, nyoka, nezali, nyoka, physique te, et l'ikoloba, que ba difficulté, ba problème, non, surtout, zokuta, nango, ba nyoka, ngwana, oui, c'est ce qui est sûr, au comme qu'on tombe la mawa, ok, parce qu'on peut en ce qui va suivre, au comme vie et bongara, kakate, va suivre, ou bien puissance de l'ennemi, puissance à ténèbres, ce qui était le meilleur, madame Simba Karate. Tous ceux qui en a bien aimé, dans le Seigneur, on a pourquoi aller là. Nini to retenir, mieux que la tamawa, qui la licolo, le qui me côté, se pédi, te baboua comme tu vas nasser. Mais awa aya azana kanda makasi ya panzayo abebisa yo mioke da mawa mi pesa ipai na Nzambe pesa vi na yo mobimba ipai na Nzambe obandi kogondela okumisi Nzambe ona maloba otoyoki na pokwa lelo maloba na bomo maloba na nguya maloba usali ezali komonana te Bible le bigete que la parole de Christ habite en vous abondamment. Il va dans Nzambe et fulu kakati na yo. Tant que vous allez na connaissance ya mingi te ya loba na Nzambe. Tangonde satana azali ko sakana na biso. Asakana na biso te. Ndikonanga tikana biso que secret spirituel. Et d'aller que diable a banga prière te mais a banga ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Il faut y la parole de Dieu. Tant que vous allez au bon de là, il faut aussi taper la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait parole de Dieu. Tant que vous bon de là, aux 8 versets, autant il y a psaume, autant il y a à haute voix, à n'importe quel verset, il y a Bible. Et surtout, dans ce séminaire, aux Apocalypse, à 2 versets, à chapitre, autant il y a à haute voix. Et surtout, dans des côtés. Utiliser ma psaume, utiliser psaume à haute voix. Alléluia. Merci le roi des rois, le Seigneur, Nous demandons le Nzambe vanda kakinayo. Et zalana posana. Alléluia. Tout bon de la été. Cher Saint-Esprit, appelle sa mission pour ça, la parole de Dieu. Alléluia. Bon de là, n'a pourquoi les dos. Moudi Moussantou, pesanga pour ça. Ya malobana Nzambe. Alléluia. Et sans réponse à Malobana Nzambe, Natangaka, Naïekoda, Naïeba, Malobana Nzambe, Fongola, Boebi, Yamakambo Nzambe, Naïeba, Nasosola, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom santo Nzambe, Sunganga, Fongola, Bongo, Naïeba, Iloba Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas quoi les lots, les sous-sous, le zobon de la lingette, Tiko Yoka, Iloba Nzambe. Namukanda, Psaume chapitre 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Prière nayo, Yamukolo Namukolo Yangwana, Etekolo. Alléluia. Bongisa mote manangai, Petola mote mananga. Renouvelez-moi, Seigneur. Un esprit bien disposé, esprit nangai esalana service na yo, esprit nangai esale la yo, esprit nangai eyoka yo, Modimo santo Nzambe arrosenga, Modimo santo Nzambe parle-moi, le Saint-Esprit de Dieu conduis-moi, le Saint-Esprit de Dieu enseigne-moi, alléluia. Dès qu'on a tango koko zonet sujet ya boy, au fin de langue temps moulaï n'a pas prié personnel, nazoko encadré kaka bozala teke boya te ambabino mais zalaka na temps na yo personnel et batu mukili bazali ko benga ngo développement spirituel et développement personnel
ngai pe nazoyebisa bino développement personnel mais spirituel yake non olukake okoki kobanda kokola ndenge nini okobanda kozwa misisa ndenge nini. Alléluia. Yango na ma prière na yo personnel ondele te Seigneur bongisa motema oyo napesi yo motema oyo zuwa yango esala ya yo sala na ngai oyo nyonso olingi. Transforme-moi, change-moi, touche-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi les autres, le vote était tous autant que Bondela, na Luc 10, verset 19. Et Kolo a le biboui, Botala, na pesvino pouvoir, et à Kotambula di Koloba Nyoka, et Koloba Scorpion, et puis di Koloba puissance nion sur la ténèbre. Et rien ne pourra vous nuire. Vous savez que malheureusement, et ça dit code, c'est code décodé en monde et l'école n'a pas les autres, et particulièrement toujours bon de la carapona, milliers, place aux autres, toujours vendre dans domicile, ou bien à Misala, au nom de Jésus. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc au nom de Jésus. Na Jérémie 23, 29 et le bibongo tozo sur marteau ensemble dans pourquoi de l'eau nanda kwa na ozali ko vanda et tes yeux yango banda ko kende na gauche c'est spirituel tozo baby saba evre nyonso ya ténèbres ba nyoka nyonso tozo tamble ikolo ba nyoka nyonso la banda ko zo vanda wana banda ko buka banda ko baby sa misala nyonso ya ténèbres ba evre nyonso ya diable nanda ko o na baby si yango nanda ko na yope ata ko zo vanda ipamu bon de la fête. Alléluia, tozo autorité na banda ko na milieu tozo vanda au nom de Jésus Christ ba combat mingi ezali ko ya na banda ko tozali ko vanda. Alléluia, na ba quartier tozo vanda tozo baby ça prenons ce diable nanda ko au nom puissant de Jésus na détruire yango ba nyoka nyonso bazali nanda ko na tamboli ko ba scorpion na tamboli na écrasé nyonso parce que koko za la pauvreté koko za la nini stérilité koko za nini maladie yango tozonyata tozoko écrasé nyonso dans ce soki yo moko yebi ke likambo nini ezotumisana na ndako wana nyata yango tant ce ekomi ba conflit ba querelle entre mwasi na mobali diable asa vande banoka yango wana ki baso basui ke non libala yango epanzana brise yango nyata yango au nom puissant de Jésus, Nanyati Nyonso. Alléluia, au nom de Jésus, empêcher et tenir avancer spirituellement au nom de Jésus. La négativité Nyonso, la anomalie Nyonso, na katandako, na brisé yango. Au nom de Jésus, Nanyati, écrase-le, écrase-le. Il nous a déjà donné le pouvoir. Au nom de Jésus, Alléluia. Nini yango tanso soke bana ba yo kela kayo te ibanyo kabango na baso asui mais peut-être conflit kota entre parents na bana et pourtant bana ba éviter que ba kota conflit na ba parents ils allaient malédiction parents silika te parce que na ba parents yango toujours bondela toujours ekola yo ozaki la problème na ba parents na yo. Et Luca était se réconcilier na ba parents na yo ils allaient malédiction immédiatement. Ata ozana mille raisons parents à côté kalaka para. Alléluia. Nandako na quartier oyo na balabala oyo au nom de Jésus nanyatiba pouvoir nyonso ya ténèbres nini elobama nandako ba maloba nyonso tu effacer yango na effacer malo nyonso oyo ba maloba nyonso négative. Alléluia, au nom puissant de Jésus maloba nini eloba na ba vandi ya balabala oyo et concerné ngaite concerné banana ngaite et concerné ministère ngaite. Alléluia, concerné finance ngaite au nom puissant de Jésus. Alléluia, est-ce que tu es là mon frère? Oui, dans la soirée, il y a intercession du soir avant de se coucher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Misala nyonso ya monde ya ténèbres todo bebisa ngo. Ba semence nyonso ezali kat na ndako nanga na pi ya diable na pikoli yango. Au nom de Jésus, déraciner nyonso pouvoir nyonso ya ténèbres.
Alléluia, ndako bokonzi, kaka bokonzi moko. Seigneur, tozobondelete, nandaku na yo wana, nandaku na nga, kaka bokonzi na nzambe. Seigneur, notre Dieu, n'est-il pas écrit que non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nandaku oyo, papa, na ministère oyo, grâce au nazali kosala musala, na finance nanga, na nyonso nanga, bondela, ndeko nanga pona nyonso, kaka volonté ya nzambe. Na libala na yo ana kaka volonté nzo na ba démarche na yo kaka volonté nzo na nyonso tozali kosala na kelasi na ya bana nanga kaka volonté nzo. Alléluia, nzombe tata na ministère o kaka volonté nzombe volonté ya Satan esalemate au nom de Jésus papa. Nangi kaka volonté na que ton règne vienne tozobela règne nzambe na bandaku na biso na quartier o papa na balabala o papa kaka règne na yo. Alléluia, na immeuble na bino na alléluia, autorité ndeko nanga tala do denge okoko bondela yango mode de combat spirituel yango na mode méchant yango na bien-aimé dans le Seigneur, application en eza quelque part mais c'est spirituel et likoloba et attitude wana oyo ziwana yango na alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ndako oyo papa ke kaka règne na yo. Alléluia, nandako oto zopelisa moto alobaki na Ezekiel mwana mutu déclare le fait, prophétise le fait, a déclaré moto na kati ndako ezikisa miango nyonso ya Satana, ezikisa maladie, ezikisa pauvreté, moto ya nzambe, ezikisa puissance nyonso ya ténèbres na kati ndako au nom puissant de Jésus. Alléluia, yango nde ndeko na ngai na ba prière personnelle zwaka autorité na ndako wana au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, pe boindre bandako na bino ezali oyo balakisa ngai yango nde ngai mpe nazali kolakisa bino soki ozali ensemble soki ozotambola malamu yo moko ozwa mafuta kaka moke kaka boye onction d'huile nakopesa bino baenseignement sur l'onction d'huile peut bamosusu basali bango la doctrine bamosusu bazoko diabolise yango ozika mafuta moke. Seigneur, nazali kopurifie ndako, nazali koendele ndako na nga, nazali koendele mbetu ya bana mbetu na nga. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, apesi so pouvoir se tobenga na milieu mabe, que toko benga na milieu mabe ndeko na nga. Et avant était aussi ça, bien-aimé dans le Seigneur, était aussi kabutuna bisona maboko na nzambe. Namukanda ya Marc chapitre 16, verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. T'as le miracle accompagné par kondima. Ndeko ngai na koko prêcher ndenge ni ba pasteur ba koko prêcher ndenge ne kondima ezali yo moko o mikangela kondima. Oza na kondima yo moko ndeko ngai. Et à mon nom, alléluia, à mon nom, ils chasseront le démon au nom de Jésus. Ils chasser les démons, l'esprit maléfique, démon mon côté à l'opérationnel, na katandako, démon mon côté, esprit maléfique, mon côté à l'opérationnel, na vie nanga, ni na pana nanga, ni na famille nanga, ni esprit de mort, ni esprit de pauvreté, que n'importe quel esprit mon côté, alléluia, opéré bobina, au nom de Jésus, na bengani dino, yo Satan sort de ma vie, dégage, au nom de Jésus-Christ, benganaye, au nom de Jésus, kosimba bana na ngaite, kosimba vie na ngaite, na bengani yo na ndako, na bengani yo na ministère, au nom de Jésus, na bango nzambe nyonso nkolo, apesi nga na kamba, kosimba bango te ba démon nyonso na bengani bino, Seigneur, protégez biso. Au nom de Jésus, protégez Bandak Nabiso. Au nom de Jésus, protégez Nyanson Kolo. Au nom de Jésus, corps, âme, esprit. Ba finance Nabiso, Nzambe, Ba Nabiso, Mambala Nabiso, Nyanson Etali Nabiso. Papa, protégez ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand on a pourquoi Nyanson Dekolanga Yaka, et pourquoi Nyanson Pe Benga, Batunsisu. Ceux qui osent ça, l'ensemble fait à côté de la Boutou, on a beaucoup de Père de gloire. Mon baptême, madame, au nom de Jésus, n'a bengani, démon, son esprit maléfique, non, son opéra Kanaboutou, au nom de Jésus.
Alléluia, Nzambe Tata, sécuriser ma demeure na biso, sécuriser biso na mutu, alléluia, bapongi na biso na maboko na yo, to tremper bapongi na biso na makila na Yesu Christo, profond sommeil na biso na makila na Yesu Christo. Papa, parle-nous, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Papa, dans profond sommeil na biso, visite-nous, parle-nous au Père. Alléluia. Non seulement nous, Seigneur, n'attiquez pas, membre de sa famille, Bible et l'objet était, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, on est là à protéger Bango, côté de ma carrière, à prier, à mon côté. Seigneur, protéger membre de sa famille, alléluia, na butu, alléluia, batak, nyon suya mouini, to repousser yango, papa mupanga, na ba porte yanda kuna biso, mupanga, ndeko na ngabeta maboko ete, mupanga, on est multiplié, c'est biblique, tanga on Ézéchiel 21, alléluia, comme mon amour, alléluia, mupanga, alléluia, on soit comme Kaita Simba, mupanga na yeza la sans pitié, on soit au Kaita Simba, banana, mupanga na yeza la sans pitié, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Zambé Tata. Alléluia, levez la vie son colère. Jésus, Seigneur, battez la batte, na biso makila Yesu na porte na lento na mbetu, ti na cave partout, makila Yesu, ti na ba mur, makila Yesu tellement. Alléluia. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc comme si Zambé pour la grâce accordée biso tous à la intercession, il y a pourquoi alléluia. Alléluia, culte d'intercession du soir. Alléluia. Merci au Père pour ta grâce, pour ton amour, pour ces moments favorables que tu nous as donnés pour que nous soyons devant ta face. Alléluia. Bien-aimé, tant de Seigneur, Bible, comment était les animaux, Rosala, Libo Sonancolo, Alléluia. Et l'équipe, une heure capamba, et l'équipe 100 000 heures. Autres fête, n'a pas comme sous. Alléluia. Tamonde, Yakazala, bien disposé. Vous avez fait ça au total. Vous avez tout bon de le prendre que à renouveler l'esprit, à la disposer, à la tête que aux autres prier, aux comme qu'on s'en va calculer, ah, les autres mais la mine, ceux qui bon yaya, et qu'on s'en va maka n'dengeyo lingité, ou ceux qui esprit, ils en ont disposé, ah. Merci, Père de gloire. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce en Zambé dans les années que l'on a bino. Beau témoigner mon non Zambé. Naba finance na bino. Naba santé na bino. Beau témoigner mon non Zambé. Nama bala, bobala. Alléluia, bika, na maladie. Au nom de Jésus, nakoko bombe la binote, dekolanga, yemoko, Seigneur, moto alobaki, na Moïse, na Aaron, ke béalé. C'est comme ça que vous devez bénir les enfants d'Israël. Langonde, na zozonge la prière, au kotanga mono, Nombre chapitre 6, commande verset 22, Tina 26, au commande, que Seigneur alobiki, que yemoto pamble, alobiki, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Même beau témoigner, mon ennemi, pour qu'il nous embasse les lieux, il y a qu'à témoigner. Tangana Apocalypse 12, 11, que Alongaki, non seulement pour la maquila, mais pour un témoignage, même beau témoignage, pour la nuit. Au comique, nous sommes dans la commission, dans le côté à commentaire. N'achète en direct côté, mais dans commentaire en zamba swinga ibo. Tout bien ce qui yo, aux hommes que au le bangote, papa, au béni notre téléphone, ou bien que pèse la témoignage, au commission zambika pour un témoignage, pour un témoignage, les alliés, qu'on fait partie de la victoire. Bon, ça la tête qui nous ambassade aux autres. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. On a repris la grâce, on a peuplé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tu le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, arbre humanité,
azalo lenge moko lelo lobi pe libela na libela ndenge toyoki na maloba ndeko na ngai soki nkolo asali kambo kati na bomo na yo témoigner o témoigner zoka nde ozolonga na molimo mais bino ozovanda kaka na batémoignage ezali malamu te ndeko na nga activer mode combat spirituel mutu wana akitela biso na kanda makasi aza na kanda makasi yango bozomona vanda kaka na télévision omona makambo ndenge ezoleka mokili okoko comprendre te baguerre epai mutu wana nde mutu azali à la base na makambo ebele ya naturel ezali mais ona nde ye nde mutu akita na kanda akota mpe na nsima bacatastrophe naturelle ye mpe aye abakisi yango lisusu kutu mipepe yango eleki lisusu makasi yango nde keba ndeko na nga soki mopepe na ye ekoteli yo ekozala malamu te changer bomettre le ordre na vie na bino ndeko na ngai ma quelques minutes toka baannonce na biso baannonce na biso ezali ete poko nyonso ndenge oyo ndeko na ngai kozanga te mais yo ntango okoya oyeka lelo mpo omona na lisusu tobenda yo singa est-ce que esprit na yo eza disposé mutu na wana il faut omituna mais soki ozali mutu ya esprit disposé yaya soki eleki yo kuta omona ondire ke omemi ngambo na koti priere ya pokwa lelo te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bolamuka, tolamuka, activer mode méchant. Alléluia, mode de combat spirituel. Je te tobundi saye, azana kanda yope lata kanda molimo. Nous konanga. Pourquoi nous sommes tous allés à Nangonga 21h. Mais pourquoi Mukola Misatu, on a des to bon de la capona bana, to bon de la capona basi. Et bazanga mabota pe pona mabala wana tolobiki ezali kaka ba célibataire te mais pona libala na wana ko kanzete ke tango za bien le lolo boza la susu bien diable bien te mais tango que côté langue esprit bien avant que dans le salamité que vous allez ko protéger libala na yo na ba prière ya ego ko ya te boko panzana te mbali wana ko koma mutuli ko lote de kunanga. Bien-aimé dans le Seigneur, Tongo Nyonso, Nangonga 6h, Kobanda lundi, et Kobanda dimanche, lundi, vendredi, on a dit, tout ça, Nangonga 6h, Yaka était, on a quoi, Doré Zambé, Kotika, Badoléance, Nabiso, et pas dans Zambé, mais il y a samedi, dimanche, on a, et Zalaka, Nangonga, il y a 5h30, il y a Tongo, il y a lundi, vendredi, Nangonga 6h, Bangonga Nyonso, on a fait ça, ils allaient à Paris, et il y a Bruxelles. Ndeko nanga soki nanu osabona nanu te ndeko nanga s'abonner pona ko soutenir musala o metan pe ozali koya eloko ya liboso banda nanu ko like et ko zala malamu mingi ndeko nanga bo partager bo inviter pe baton susu ba ya ko rejoindre biso ndeko nanga makan susu ezali spirituel mususu okoko yebisa yebo ayete mais bon de la pepona he ba prière na yo natiki cousin nanga banda na benga yeke to sangana na azo ya kakate na ba prière o mais azo ya kakate mais Seigneur toucher esprit na ye ndeko nanga otala na description okokuta pe ba coordonnées na biso ba coordonnées financières ezali pe ba coordonnées nyonso ezali kuna ndeko nanga osunga musala na nzambe bozali kosunga te osunga musala na nzambe pe akosunga yo tala bato ya mokili bayiba yango epa na nzambe bengaka yango assurance na bato ya mokili assurance wana o soki motuka esali boye baosala yo boye soki ndako esiki osala boye assurance mais yo assurance spirituelle nazoganga bozomona ondire ke tozoloba kaka mpona koloba non eza makambo spirituel ezali baassurance spirituelle tango incendie spirituel esalemi na bombo na yo batali na compte boye ozalaka na yo assuré te deko yaya ezali malamu te tango tozoloba bongo zwa kutu eza kutu te ke oyo lokosa mbongo non zwa ata 1 euro kaka otia yango assurance na yo ke non nazo soutenir mosala wa nzambe soutenir l'œuvre de Dieu mais bas combattant botala na place bakomi rejoindre tosali 3 groupes yango oponi groupe moko oyo moni
ce qui a 3 euros, ce qui a 7 euros, ce qui a 10 euros au côté était chaque mois et banda kosunga musala nzambe tozana ba problème et la kanga ya belé ba singe ziki ba makam ou bien ba parler tomber en panne ya ce qui soit nezali nazikaka na salisi yango mais nzambe a mon bino était à toucher bino bosunga musala nzambe assurance spirituelle bosala assurance na nzambe. Tous les dimanches, Nangonga 18h, Tozalina, enseignement biblique, Yaka était au Kota, Ata na chaîne Awa, Kota, Bandako Beta, enseignement biblique ou bien études bibliques, Eza déjà Ibele, était au Bandako Landa, Matéa, Somba Bible Nayo, Dekonanga, Eko Malam Mingi. Mukolo à dimanche, Nangonga 18h, Tozakana plus ou moins 20 minutes pour na kobondela ponatina ya Congo yaka ete yope bondela ponatina ya Congo de Konanga. Mais pour na kosunga ndenge tozali boy en direct okoki kotala na droite ya vidéo na yo bien na chat wana OK ozali kosala ba commentaire en direct au mona symbole wana ya dollar soki o cliquer likolo nango okoki kopesa pe offrande na yo dîme na yo action de grâce na yo kaka ligne ofandika bo na carte na yo o préciser montant oyo moko olingi okotisi yango ete eleki en direct au lieu que ekende na banque mais en direct boye ezali sus malam tanto komi wana ndikolanga to komi na suka tan susu toni kemsu to bosani lobi pe ezali mukolo to kolobela ngo butu malamu na mutu nyonso amen 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 amen.